On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français, et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Tambola na mokili omona makambo yaya makambo zali kosala mwana mokili oyo ezopesa ngai mutu koswa kala soki ezalaki mutu asalaka esika ya mabe to mutu asala bachasse occulte babandaki kobomba sikoyo boye ekomi mpwasa ya kosakana te. Artiste musicien asalaki connaissance histoire oyo ezali ya mwaka la metokobetela pour comprendre à l'époque asalaki connaissance na jeune fille moko azalaka na France na Paris. Jeune fille wana ayebisaki ye aza infirmière. Kasi plus tard, tant artiste musicien oyo akei na poto po abeta concert. Tango bakutana nzoka asalaka na oui, aza infirmière so bien soso le kutate mais asalaka na hôpital mais asalaka na département ya morgue. Jeune fille oyo asalaka nzoka na morgue. Alors kosa na morgue na ye wana ezalaki na port et pas artiste musicien oyo. Yango tokobetela yo lisolo ya lelo jeune musicien akuta na fi oyo asalaka na morgue musala ni fi oyo asalaka na morgue yango lisolo tokobetela yo pona musicien lelo lisolo wane ba ina Paris et kosuka na Afrique ya landa na mime okolanda okoyoka makambo elekaka na milieu artistique so ba emission air moko oui ba pekisio musique te mais sosolo ka air moko est-ce que komi c'est que bien. Si vous cherchez les hommes forts ou les présidents forts en Afrique, il faut aller na Niamey, na Niger, ou soit vous partez à Agadez, ou soit na Sahel. Na Sahel, et pas puis le capitaine Ibrahim, l'homme fort Azali. Yaya, ba gouvernement ya Nigeria. Il y a Niger, pardon, gouvernement à Niger et Bengani, base américaine, aux la Niamey, ouvertement, une nouvelle prix, américain, base dans le Niger, exemple, suivre. Alors, suivez plutôt cet extrait. Il y a reçu, il y a Nathalie Yam qui nous explique tout ça. Suivez. Si on vous demande où sont les hommes en Afrique, répondez qu'ils sont à Niamey, à Agadez, à Zinder, au Sahel. Le Niger vient de chasser l'armée américaine de son territoire. Cette annonce historique a été portée à la connaissance du public par notre ami, le colonel-major Abdraman Amadou, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, dans un communiqué diffusé à la RTN. Écoutez, écoutez bien, tous ceux qui rampent, qui se couchent, qui se font dans leurs culottes parce qu'ils ont peur, écoutez. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet. Fait à Niamey le 16 mars 2024. Alerte, 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 bandekonos tout yambujima itolobaka yango na émission eleki tro mikolope eleki kuna kidnapping ezali ko sala mama kasi ba changer stratégie ba longo na mikolo ba komi na bana mikesika boye na mbujimai kidnapping ya bana mike ezali ko sala mama kasi exemple ya papa oya leli bana na emisa tu babunga ki ya mukolo ya ki bongo na 10 ans. Il y a balé qui va la combien imaginer âge à Luka mon heureusement apporté qui plante la police sur place et cassé joli coup de filet na police oyo intercepté ba yankemoko boye na aéroport il y a Bimpemba na Mbushimai balé ko se rendre na Lubumbashi donc ceux qui va kidnapper ba na Mbushimai ba ke na côté ka bango na Lubumbashi ba kangi bango ba obotikali bo ça attention à boyebela suivez.
Cet homme, Ntambwa Tigre, habite la ville de Mbujimaï, plus précisément dans la commune de Bipemba. Mais depuis plus de 2 semaines, il n'a plus les nouvelles de 3 de ses enfants. Le premier s'appelle Kayemba, le deuxième Chibola et la troisième Kabedi. Je les ai cherchés partout sans succès. Je suis allé au bureau du Redoc et dans les stations de radio, toujours sans nouvelles. Près du désespoir, il vient tout juste d'apprendre que ses enfants ont été retrouvés à l'aéroport de Bipemba, sur le point d'embarquer pour le Bumbashi. Ces enfants, dont le plus âgé n'a que 10 ans, ont été kidnappés au quartier Kabongo à Maï, à Bipemba. Leur bourreau, un vieux de près de 60 ans et son fils, la quarantaine révolue, ont été appréhendés par la DGM à l'aéroport de Bipemba. Moko soki to la muki to tunaka bana oloti nini na ndenge ya koyeba soki bana bazolota ina butu po bandoto mususu la message mususu pesa la réalité tala exemple ya elenge mwasi oyo jeune fille ye azali bongo to azalaki sur un des eaux kasi ebandaki ye na ndoto abandaki koyoka ya kolota ya ndoto makambo bandaki kosala na ndoto nzoka réalité ay ko découvrir yango kaka atanga akomaki bongo mukolo ezali témoignage monere quelque part ndeko moko atité libiso yango to préféré pe to l'accès yango poyo o comprendre ya kunekisaka bandoto te landa na monde samai ba memaki ngai bayebisi ngai Mirabel tuza na posa oboma 3 vierges poto kinikola kiso Lucifer tant na komi siko na bandi ko sala mission na ngana bakati l'église na bandi ko détruire ba pasteur na bandi ko détruire ba sala ensemble nyonso ba serviteur ngale be na zakape na potsa na munaye ba bisava lokoza na poso munaye fo boma ba vierge bon simo munaye na saki tu na bomaki bango na bomaki de abasi moko mbali desima na yo kokuta na sikoyo na du souffert avant kokuta na esko to sala ki voyage moko ya mulai makasi awa ndeza bisika biso nyonso to sala ba sieste na biso oyo kakali souffert avandaka ngalo biwo pena omona ete baby singa final sumis makasi bongo omona ye ko fina na fini misu makasi ton baby singa fongola na fongoli na moni kiti moko ya mulili pena moni mutu mo avande na kati abengi ngai Mirabel na sensi vraiment ko benga donc ezaki ba sonner na ba voix belé mais na bando yo kasi ko kombona Mirabel donc ndenga ndena bengi Mirabel donc biso nyonso elle ko to bengi bala moko vango ko belé to ma bengi Mirabel na sensi no bi ba yibisinga ndima do ba 8 mètres na nzimi kaka 8 mètres pour non c'est là au bango ba yibisinga pour mamutu ba mimaki nga 8 mètres pour celle mission malam na sepeli makasi oyebi biso mission moko musala moko katozaka nango biso nyonso toyebi atoza na tante towela kaka biso nyonso tokende kabisika moko mission na yo eza na mokili wana mutu ya mokili jamais okoki koyokela ye mawa na monde samai nazalaki na sirani moko azalaki lokola azalaki lokola te mais azalaki mwasi na nga namonaki ba musicien chrétien namonaki ba pasteur namonaki ba prophète namonaki ba sangu na kati ya réunion wana siko nga vena tala mutu wana po eza mutu moko asimbelaka livre moko liste moko soki asimbeli liste wana bandi kotanga mokili oyo toyaki mpona kobebisa mokili oyo toyaki mpona kodétruire bebisa mabala boma bambongo tata na yo mama na yo bundisa bango kabolisa bango tango nazoyoka bongo nabi mate ya o kitoko mwana nga mona omilobe mate ya o kitoko mwasi nanga saki pembe nabi kanga mnoko abalobaka te atali kabo nabi te na yoka bayibi si mutu wana kako aza pembeni ya Lucifer azotanga alobi ke na mukili toza na tante oh ngasko bisika na zongi tante oh déjà deuxième fois ba musicien chrétien
bango babenga bango kuna ba mise chrétien te ponga awa na lo bandela mukina biso ba mise chrétien bango kuna babenga basali na bango basali na biso boleka boye banzembo nini ba programme nini bobongisaki pona mokonzi na bino avana na kiti awa mutu mususu alekaki ayembi nzembo ayembi kiti ovandi mususu aleki ayembi donc ya oza na ngambu na nga na kobangela kote Tokende sika boye na Burkina Faso et pas wapi le capitaine Ibrahim, les chouchous de tous les mamans burkinabés, les chouchous de tous les Africains continuent de nous impressionner après avoir suspendu les émoluments des députés à Longo de Bloc Belé ya sika boye président capitaine Ibrahim Burkina Faso à Katibongo, il suspend les salaires, il y a président de la République désormais à Kozwa Kalisu sous salaire n'a été à Kobanda ko vivre kaka na salaire il y a qui capitaine na Kitoko exemple à suivre pour le président africain ko uta n'importe qui uta siki wa pango ko maman président non président faut background ezala ozalaka ko sala nini est-ce qu'il y a pas moyen tout le monde a makambo salama kaka na États-Unis pas mindele sika boy et bandit pas Bisso avec le capitaine Ibrahim Traoré. Plus de salaire pour le président de la République, à cause de la salaire, il y a capitaine. Mon frère, confrère, a expliqué un mot brièvement la Russie. Le président a renoncé à sa rémunération de président pour se contenter de sa rémunération de capitaine. Donc, l'argent qu'on donne le président, il a refusé. Ne me donnez pas ça. Je veux qu'on me paye comme on paye un capitaine. Vous voyez, les chiens ne font pas des chats. À l'instar de papa Thomas Sankara, qui a été le premier président à réduire son propre salaire. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Regardez son fils. Il a renoncé à son salaire. Donnez-moi l'argent du capitaine, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Il n'est pas en train d'acheter des villas, des avions. Oh, l'effort du président, il faut nourrir le président. Attendez, il y a beaucoup de gens à nourrir. Il n'y a pas que le ventre du président à nourrir dans des pays. Personne n'est plus important que personne. Voilà pourquoi vous voyez dans beaucoup de pays, il y a des rébellions sont en train de naître parce que les gens se révoltent. C'est injuste. Et les gens ici, regardez au Burkina, on ne se focalise pas sur une tribu. Oh, notre tribu doit régner, notre tribu doit gagner, notre tribu doit manger, c'est notre pouvoir. Il n'y a pas de c'est notre pouvoir. Désormais, pour la côté d'Ambongo na Congo, on a besoin de l'agence de Western Union, de Manigram, de Johannesburg, à l'Afrique du Sud en général, Pessibino faveur, Pessibino moyen à côté d'Ambongo. Partout dans la République démocratique du Congo, agence Feuve Express, et ça dit bongo dans une ville, mais on a besoin, il y a aucun décounate, kako bengi numéro de téléphone, on s'est dit transfert na téléphone na yo, malamo kon décounayo partout dans le Congo azui, asa na Lubumbashi, asa na Kipushi, asa na Kisangani, na Matadi, Tina Kanyama Kasses et Goma, Boma akozwa mbongo malamoko, on s'est dit na poto, on ngote na ndekona mbongo na Kinshasa, to à partir de Johannesburg, aussi na Mbongo na Congo RDC, benga bongo bandeku agence Feuve Express. Ba numéro na bango ya kwese koleka wana kasi likambute okobenga bongo ndeko Judith pour la Johannesburg transfert d'argent basali mibale okobenga ndeko Judith. Nous profitons pour saluer ndeko Judith. Benga ndeko Judith na plus 27 78 79 53 235 wana ndeko Judith asali yemo côté asali pena ndeko Belinda okobenga Judith to okobenga bongo ndeko Belinda. Numéro ndeko Belinda asali plus 27 68 45 63 157 wala bandeko ya Johannesburg kasi ndeko lycée azali bongo na mboka ngumba Kinshasa yo ndeko na Kinshasa olingo tina ndeko na mbongo na Afrique du Sud benga kaka lycée osali M-Pesa to Orange Money mbaramoko ndeko ça partout en Afrique du Sud à kozwa mbongo. Numéro 1 ndeko lycée ezali plus 243 81 31 44 003 wana ndeko lycée bandeko ya Lubumbashi batikali pe simate pour la kobenga bandeko ya Lubumbashi benga bandeko ya Lubumbashi. Voilà, on va chercher le numéro
ya bandeko ya Lubumbashi Wantanshi. Voilà, ndeko ya Lubumbashi, comment on a Mami, sœur Mami, on a Lubumbashi, Benga sœur Mami, dans le numéro plus 243 81 17 43 388. Vous avez Mami dans Lubumbashi, yaya, on s'en est un peu ça, on a besoin de d'agence, transfert d'argent kaka yaya. Au Sénégal, un peu, c'est pas un Mami et pas un Lucien. Malaboro, la Johannesburg, Awa, Ndekona, partout en Afrique du Sud. Cape Town, Mafiking, Akuzwa. Topo, ça y est, en Afrique du Sud, Awa, on est côté de Mbongo, na Congo, partout na Congo. Yo benga na yokaka, Ndeko Belinda, Obengi Ndeko Belinda, Topo Bengi Ndeko Judite, Bako Sunga yo, Fev Express. Voilà, Yabana Mboka, transfert d'argent. Otoloba Kite, Tolobi. Voilà. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya Radio Loko Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance peu fidélité. Bopé sakana programme Oyo lelo déjà lundi jour ya Moussala et Bandi ba bakendaki Moussala na tongo bakei déjà ba misusu pendant que tu présenter émission Oyo baza un peu ya kolala misusu bazali un peu plus tard le kola bandeko ya Amérique ba bandeko ya Océanie mais bandeko ya Europe misusu baza ya côté ba misusu kutu baza na kati ya train ba ali ko kende bongo na misala wana kanisi bongo to na penser na papa Alexis tilelo yo olera kaka bamanga nano ozwa solo te tozela kaka solo na yo et ya comprendre voilà lokola maman na biso maman Marie-Thérèse la première dame de Bruxelles pour ne pas ir de Belgique convalescente maintenant force à toi maman maman na biso la première dame de Bruxelles la première dame de Belgique et maman Marie-Thérèse Mamoko Boboto. Le qu'on appelle et pas ya Mama Choussou Kizeka, moi si peintre depuis Cape Town, vous comprendrez et que na kandengo wana bosalité Mama Emily, ya papa Richard Watuzola, toujours en Belgique. Merci la confiance au peu fidélité. Vous continuez à couper ça na Radio Loko Télévision avec votre force, avec votre compliment, la critique et tout ça là que Moussala Oyo a évolué très bien. Moussala auto changé le mécanisme pour na couper ça bino ba information à la source et à la minute. Et surtout des sarabino. Yaya ceux qui ont partout dans le téléphone ouvert aux yeux images console tindela kabiso ba image auto informé bande comme ça. Rappelez-vous bande ko belé ba la radio lokole alors vous attend avant ya ko bete au solo ko informer ba tout makambo zali ko le kabongo situation politique il y a monde entier particulièrement Afrique. Pour ne pas dire au Congo seulement tu informes qu'à nous surtout au Congo parce que batu batala ka radio locale oui c'est vrai et puis ça marana lingala des fonctions bilingues mais lingala ça ka appelé au Congolais à Kinshasa te Brazzaville te Angola te mais bande konyo surtout oyo banda kabiso la preuve ane ke ba iso to betra awa ba no pesa absolument la Nigeria pesi di solo de comme sous asana da Burkina Faso petit di solo de comme sous tina Russie to mona ki yango commence ke ba ko pesa di solo alors pour cette information de quoi richesse de information pas avec ba terroriste to ba terroriste non ba ukrainien ba koti na Russie na ebite bon yebi ke ba ukrainien na ba russe ba za presse ba fiso numéro ba kota la salle de spectacle concert ba tira ba tout à bout portant plus de 30 morts, à peu près 40 morts. Alors Poutine, à ça qui réplique, bongo na Russie. Voilà. Et puis Poutine a déclaré un territoire où il y a Juif, il y a Ukraine, à Kozongi, Sayango, Li, Soussou. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Mingi Michael Josh, oui, ils allaient combler à moto MG, ils allaient griffe ya moi Mboka. Kakano wataka Zara, kakano wataka Gucci, kakano wataka Versace, kakabo MG. Michael Josh griffe ya moi Mboka. Côté la site ya Michael Josh
Michael Josh LLC côté autant article il y a Sika, il y a été et côté kuna na batu banda hiver, il y a hiver P et côté tina bilamba ya ba sécurité. Au la projet, au la compagnie de sécurité na Kinshasa, ton Afrique, to wapi. Au la compagnie à échafaudage, électricité na partout si vous allez côté na site il y a Michael Josh LLC au monde na moins cher au cause article sur la livraison à domicile partout dans le monde entier. Ba ko sala yo livraison. So qui reko contre la citoyenneté benga biso trotina au lien à citoyena peut-être pêcher au numéro de service clientèle, il y a Michael Josh. Voilà. Toko Badali Bosso, l'information, Salami, Tozo Salama, la République démocratique du Congo, précisément à Mbujimai et Paiwapi, kidnapping, to information qui vient échanger système. Ce que mon mouton sakamene exiger à Fungola Sakiwana, Tala qu'est-ce qu'il y a dans Sakiwana. Si ka échanger, Babandi ko kidnappé bana moins de 10 ans na Mbujimai, papa moko alela ki ba na yeba bungi a mon rabangote plus d'une semaine. Heureusement, a Fungola qui a porté qui plainte na commissariat. Soki omoni moi na zomo na tout les kambuzwa 4 ans ya ko informer Mburamatari pour la banquette et ba na heureusement a porté qui plainte kasi plainte a porté qui nenga sa description ba na wana. Quelques jours plus tard, Bamoni na aéroport ya Bimpemba, quelques civiques, ba libongo ko voyager na bana oyo, parce que description pas papa na bango wana eux, mais bana o ba kolo bana ayako porter plainte à bana ba bungi bosi bana o wapi tololo ba mbiti ba toara ba ngwati bango parce que ba malfaité ba badeko kende na Lubumbashi. Alors si on comprend bien, ceux qui ba kidnappé ba na Mbujimai ba kenda côté ka bango na Lubumbashi. Ya so ba teki mona na yo accueilli okomo na été to ko expliquer to gozo na awate me to expliquer bino ba sala kanaba na miki nini. Bana mike musu bateka ba comme na famille ba changer bango famille misu ba rappeler mi ba kila ya bana mike ba ali kozongi sa mikolo. Babenga ngo terme bobo j'ai oublié encore, je vais revenir sur ce yedingai ba oyo ba linga ko ba injecter ma kile ya bana mike pour pas se rajeunir. Donc parce que la ba belé vous rappelez encore histoire à bébé à 3 ans à Bunga na Kinshasa tilelo a mona te ba para ba loba kasi Mburamatari pe afungola misu atala parce que il paraît on dirait ba kuwana et ça va appeler quelques civiques. Quelques bateaux ça la pour Mburamatari mais balingi mboka ekolo kongote veille sur ça suivez plutôt reportage ya ndeko ya Bunsiba na yepe retrouver bango na aéroport ya Bimpemba à Mbujimai suivez. Cet homme, Ntambwa Tigre, habite la ville de Mbujimai, plus précisément dans la commune de Bipemba. Mais depuis plus de 2 semaines, il n'a plus les nouvelles des 3 de ses enfants. Le premier s'appelle Kayemba, le deuxième Chibola et la troisième Kabedi. Je les ai cherchés partout sans succès. Je suis allé au bureau du Redoc et dans les stations de radio, toujours sans nouvelles. Près du désespoir, il vient tout juste d'apprendre que ses enfants ont été retrouvés à l'aéroport de Bipemba, sur le point d'embarquer pour le Lubumbashi. Ces enfants, dont le plus âgé n'a que 10 ans, ont été kidnappés au quartier Kabongo à Maï, à Bipemba. Leur bourreau, un vieux de près de 60 ans et son fils, la quarantaine révolue, ont été appréhendés par la DGM à l'aéroport de Bipemba. Dans leur déclaration devant le gouverneur de province, ces kidnappeurs présumés ont reconnu leur forfait, affirmant appartenir à un réseau dont le financier serait à Lubumbashi. C'est dans cette ville de la province du Haut-Katanga que sont transférés tous les enfants enlevés en Mbujimai, où ils sont soit vendus, soit soumis à des travaux lourds, ont-ils fait savoir à l'autorité provinciale. Patrick Mathias Kabeya a salué le travail de service de sécurité avant de s'adresser à sa population. J'invite tous les parents à veiller sur les enfants parce que ce phénomène de trafic est en train de prendre de l'ampleur, mais aussi à signaler au service de sécurité tout cas de disparition des enfants. C'est très important. Parce que là, il y a peut-être un papa et une maman qui est en train de chercher son enfant ou ses enfants. Mais comme il n'a pas communiqué, on n'aurait pas su, si on n'avait pas, les services n'étaient pas vigilants, qu'il y avait enlèvement des enfants. Alors que le dossier est en instruction devant le parquet de Mbujimai, 2 voix s'élèvent pour exiger des sanctions sévères et exemplaires contre ces kidnappeurs présumés d'enfants. Je le dis au début de cette émission, si vous cherchez les hommes forts d'Afrique, pour ne pas être des présidents forts en Afrique, il faut aller à Niamey.
au Niger ou encore à Agadel, pour ne pas citer aussi Sahel. Sahel, et ça, Mali, Burkina Faso, et puis capitaine Ibrahim Alobi. Désormais, le gouvernement Niger va bouter d'ailleurs, Bengani officiellement. Américain, sur la base américaine na Niamey, na Niger. Comment vous voyez, vous avez base dans le pays na biso, sans pour autant consentement na biso, vous faites la courante, vous faites l'électricité, vous contrôlez. Et puis c'est que vous faites la base d'Aminon, on ne contrôle pas. L'Afrique d'hier, ce n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. Alors, vous devez partir. Bengani Bango et Pessikito, quoi. Exemple à suivre. Et cette confrère Nathalie Niam a expliqué à long et à large dans le récit au Asali. Landa. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Si on vous demande où sont les hommes en Afrique, répondez qu'ils sont à Niamey, à Agadez, à Zinder, au Sahel. Le Niger vient de chasser l'armée américaine de son territoire. Cette annonce historique a été portée à la connaissance du public par notre ami, le colonel-major Abdraman Amadou, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, dans un communiqué diffusé à la RTN. Écoutez bien. Tous ceux qui rampent, qui se couchent, qui se font dans leurs culottes parce qu'ils ont peur. Écoutez. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. Waouh, j'ai la chair de poule. Alors, comment en est-on arrivé là? Je vous explique. C'est parti. Il y a 2 jours, on apprenait par des médias occidentaux estomaqués que la délégation américaine qui séjournait à Niamey depuis le 12 mars avait quitté le Niger sans avoir été reçue par le chef de l'État, le général Abdraman Tiani. Je me suis même permise de faire une publication ironique à ce sujet sur Twitter. En fait, les Américains là, ils se sont levés et unilatéralement, comme ça, ils ont envoyé une note verbale aux autorités nigériennes en leur disant que voilà, il y a telle personne qui arrive tel jour pour parler de tel sujet avec vous. Genre, ce n'est pas une discussion, encore moins une demande. On vous informe. Point. Toi-même chez toi. C'est-à-dire qu'en mars 2024, là, il y a encore des gens qui pensent que l'Afrique, c'est leur paillasson, leur cour, leur plantation. C'est chez eux, quoi. Malgré tout, par courtoisie, je ne sais d'ailleurs pas où il trouve la force de rester courtois, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen les a reçus, entourés de quelques membres du CNSP et du gouvernement. Et lors de ces échanges à la primature, les Amerlocs ont voulu, avec arrogance, donner des instructions aux autorités du Niger concernant la tenue d'élections, la lutte contre le terrorisme et le choix des partenaires stratégiques du pays. On a comme une impression de déjà-vu, n'est-ce pas? Évidemment, les réunions se sont très mal passées. Ça a tchakala, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que voilà des gens qui, eux-mêmes, chez eux, sont incapables d'organiser des élections transparentes, qui ont recours à tous les coups foireux pour écarter un candidat de la course à la Maison-Blanche, qui n'acceptent aucune observation électorale étrangère sur leur sol et qui osent venir au Niger parler de la tenue d'élections. Pendant qu'eux instrumentalisent tout l'appareil judiciaire des États-Unis pour mettre l'ancien président Donald Trump en prison, c'est eux qui osent venir demander qu'on libère l'ancien président du Niger, qui vit par ailleurs paisiblement dans le palais présidentiel à Niamey. Les Américains, dont les plus hauts responsables de l'armée, ont admis récemment devant le Sénat
qu'il formait des militaires pour perpétrer des coups d'État à l'étranger, ont l'audace de venir parler d'élections à Niamey. Mais pourquoi ne sont-ils pas allés dire la même chose à Conakry? Il y a aussi eu un coup d'État là-bas. Peut-être parce que le parrain, le maréchal Mamadi Doumbouya, est justement un de ces militaires formés par eux. How many governments have to be overthrown by people we train before you sort of get the message that our core values might not be sticking with everyone? Is it 5 countries? 10? We'll continue with our persistence in assuring But do you think it's that they harbor democratic norms, democratic values. Just a moment ago, you apolitical. said we shared core values with Colonel Doumbouya. You said that just moments ago in response to my question, and his core value seems to be leading a coup. C'est l'occasion de rappeler que quand nous tirons sur la démocratie, ce n'est pas parce que dans son principe la démocratie est mauvaise, mais parce que quand ces gens-là nous parlent de démocratie, c'est parce qu'ils cachent un agenda. Au-delà du courage de la décision des autorités nigériennes, il faut aussi saluer leur méthode de travail. Les Américains sont venus les accuser d'avoir passé des accords secrets avec l'Iran et la Russie, comme si un État indépendant avait besoin de se cacher pour conclure des partenariats en toute souveraineté. Mais comme les Yankees ont ainsi montré qu'ils sont friands de transparence, les autorités nigériennes ont donc choisi de divulguer le contenu de l'accord illégal imposé en secret et unilatéralement par les Américains au président du Niger d'alors, Mahamadou Issoufou, en 2012. Donc, la présence américaine sur le sol nigérien est du seul fait des Américains. Les Nigériens n'avaient rien demandé, mais les Américains ont décidé de venir et de s'installer pour faire on ne sait quoi depuis le Niger. Ils y sont donc illégalement. Faut quand même que vous intégriez ça. La CIA est venue construire la base américaine la plus chère du monde à Agadez sans l'accord des autorités du pays où elle est venue s'installer. Comme nous-mêmes, on ne le savait pas, est-ce que le contribuable américain est au courant que depuis 12 ans, des centaines de millions de dollars sont dépensés pour maintenir plus de 1100 hommes et entretenir 3 bases à Agadez, à Niamey et à Oualam de l'armée américaine et de la CIA au Niger depuis 2012, sans l'accord ni du peuple, ni des représentants, de ses représentants à l'Assemblée nationale de l'époque qui n'ont pas été consultés? D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Depuis 12 ans, les Américains ont des drones, du renseignement, des armes, du matériel, des hommes au Niger. Et ils n'ont jamais levé le plus petit doigt pour aider les autorités et le peuple nigérien à combattre les terroristes qui ont endeuillé le pays. Et c'est eux qui ont l'audace de venir parler de lutte contre le terrorisme. C'est comme si quelqu'un qui dit être ton ami entre dans ta maison en donnant un grand coup de pied à la porte et décrète qu'il va s'installer avec des vigiles armés et des caméras de surveillance dans 3 chambres où tu n'as dorénavant plus l'autorisation d'entrer et que l'eau, l'électricité et la nourriture qu'il consomme, il ne paye pas. Mais que quand sur ces écrans de surveillance, il voit que des gangsters sont en train d'arriver chez toi, il ne te prévient pas. Et quand les bandits entrent dans la maison, violent ta femme, tuent tes enfants, pillent tout ce qu'ils veulent, brûlent ton champ, volent ton bétail et te frappent jusqu'au sang, ton ami là ne te défend pas. Il reste
tranquillement enfermé dans les chambres avec ses vigiles et ses calaches et ses armes, les bras croisés en mâchant du chewing-gum, en attendant que les bandits finissent avec toi. Amitié là est bizarre, ou bien? Les Africains doivent prendre conscience qu'il y a des accords qui relèvent de la haute trahison et que c'est souvent pour cela que ces accords sont cachés aux populations. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas conclus dans l'intérêt des peuples, mais plutôt dans le but de leur nuire. Il est vital que les Africains surveillent leurs dirigeants pour leur interdire de signer des accords que leurs seuls intérêts personnels commandent. Les autorités nigériennes sont sur la bonne voie en communiquant le contenu de l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du ministère de la Défense sur le territoire du Niger. Mais tous les dirigeants africains doivent faire de même avec tous les accords. Ils doivent tous être rendus publics. Il n'y a pas de raison de prétendre faire quelque chose dans l'intérêt d'un peuple et de le lui cacher. Totika na kaka na information ya Sahel et pa wapi moko ya ba homme fort azali capitaine Ibrahim président ya Burkina Faso qui continue à nous impressionner en tout cas ceux qui va président ba landi makambo capitaine Ibrahim l'Afrique va redevenir Afrique, un descendant ou un remplaçant valable. Il y a Thomas Sankara, vous vous rappelez l'époque de Thomas Sankara, ba Burkina Faso ba koma ikola tabilamba oyo fabriqué na Burkina Faso, tissu fabriqué na Burkina Faso. Rappelez-vous, capitaine Ibrahim alobaki yango ba mindeli ba esaki bango ba ko cultiver blé na Burkina Faso te ba kosaki sika ba cultiver Burkina Faso ba blé na Burkina Faso ba ko la farine de blé na Burkina Faso. Ce président, ce jeune président capitaine Ibrahim, il est chouchou de tous les Africains, il est chouchou de tous les mamans na Burkina Faso. Il est allé encore plus loin pour la kosa la base monter une première usine de véhicules électriques en Afrique. Sahel. Et comme ça, la bongo na Burkina Faso déjà la fin de l'année 2024, beaucoup de voitures électriques comme ça la bongo na Burkina Faso, monter Burkina Faso pour ne pas dire fabriquer au Burkina Faso. Exemple à suivre. Il est allé encore plus loin après avoir suspendu les émoluments pour ne pas dire des salaires des députés. Bah députés na Burkina Faso émolumenté. Émolument ils ont dit salaire à députés. Bah zorango souté bah vaga bah indemnité oyo bah subvention oh l'État paie ça bango pour pas survivre. Bah kei ko la nation kuna bah kei ko représenter peuple. Je crois que les employés na Congo bah politiciens bah ko kita. Comment est-ce que pour une place de 500 députés dans le Congo, par exemple, aux hommes, on a plus de 1 million, 2 millions, 5 millions de candidatures. Nous avons l'année Mbongo. On a 21 000 dollars et qu'il y a 33 000 dollars. Malheur à vous, honte à vous. Cassi, le président capitaine Ibrahim de Burkina Faso, il ne s'était pas à l'arrêter seulement aux députés. Sikawa a touché l'institution président de la République au Aza leader Nango. Désormais, plus de salaire pour le président burkinabé à Longoli. Au Burkina Faso, à un salaire de président, à un salaire de capitaine Ibrahim, à l'objet à vivre na salaire il y a qui capitaine. Excusez-moi. Rappelez-vous qu'il est capitaine na armée. Donc salaire à capitaine, oyo ba capitaine nyoso bazwaka, yangoye akobanda ko vivre nango. Donc prix de salaire étant président, oui, rappelez-vous quand même, nous dans la présidence à la subvention, non mais qui vous a mais salaire et cause la théo. Nous sommes habitués au monde nango kaka ba occident, tout le monde nango pas décider 30 par salaire n'a été ba président bazal les gens. Je me rappelle encore ça s'est passé encore au Ghana. À l'époque, président ghanéen, oui. Tant que Ghana par terre, président Moko Ayaka décide que non, plus jamais, plus question. Avoir salaire n'a été non seulement que pour la reconstruction à Ghana, oui, ça s'est passé. Je crois il doit être le deuxième président au Sahel Oyo. Si ma mémoire ne me trompe pas. Voilà. Merci à toi, force à toi, Ibrahim Traoré, les soucis de tous les mamans. Voilà, ça se passe comme ça. Suivez plutôt ces petits récits. Il y a confrère Nabisso, il explique très bien, à expliquer comment ça s'est passé. Suivez. Le président a renoncé à sa rémunération de président pour se contenter de sa rémunération de capitaine. Donc, l'argent qu'on donne le président, il a refusé. Ne me donnez pas ça. Je veux qu'on me paye comme on paye un capitaine. Vous voyez, les chiens ne font pas des chats. À l'instar de papa Thomas Sankara, qui a été le premier président à réduire son propre salaire. Nous avons supprimé
les indemnités des ministres, du président, etc., nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Regardez son fils. Il a renoncé à son salaire. Donnez-moi l'argent du capitaine, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Il n'est pas en train d'acheter des villas, des avions, les forts du président, il faut nourrir le président. Attendez, il y a beaucoup de gens à nourrir, il n'y a pas que le ventre du président à nourrir dans des pays. Personne n'est plus important que personne. Voilà pourquoi vous voyez dans beaucoup de pays, il y a des rébellions sont en train de naître parce que les gens se révoltent. C'est injuste. Et les gens ici, regardez au Burkina, on ne se focalise pas sur une tribu. Oh, notre tribu doit régner, notre tribu doit gagner, notre tribu doit manger, c'est notre pouvoir. Il n'y a pas de c'est notre pouvoir, c'est le pouvoir du Burkina Faso. Il n'y a pas de c'est notre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de notre tribu. Non, c'est le pouvoir du Burkina Faso. Le président a renoncé à son salaire, qui est connu. Il dit, je n'aurai que le salaire du capitaine. Je renonce à mon salaire. Qu'on paye les gens qui sont en train de se battre. Qu'on augmente le salaire des guerriers, ceux qui donnent leur vie, ceux qui se sacrifient pour de vrai. On n'a pas besoin d'un salaire élargi pour un politicien dans un bureau qui ne fout absolument pas grand-chose. Je suis désolé de le dire, surtout pas en temps de guerre. Le politicien ne fait pas grand-chose en temps de guerre. Malheureusement, on dit qu'ils sont là généralement pour voter des bonnes lois. On ne vote pas des bonnes lois dans beaucoup de pays africains. Parce que la moralité est très basse. C'est ça la réalité. C'est souvent, mon cher, tu as entendu cette histoire, nous on gagne combien? C'est comme ça que ça se passe. Vous le savez, nous le savons. Un frère ne peut pas vouloir voir les difficultés, la peine, courir la porte de son frère. Ce n'est pas possible. On n'est pas automatiquement frère parce qu'on a la même couleur de peau. On n'est pas automatiquement frère parce qu'on a le même passeport. Je vous rappelle encore une fois, avant 1885, il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait rien. Il y avait seulement des clans, des tribus, des gens qui étaient ici et là. Les gens allaient se rencontrer, enfin, c'était comme ça. Il n'y avait pas de pays. Ils sont venus, après avoir discuté chez eux là-bas, à Berlin, pour pas qu'ils se battent en Afrique. C'était ça l'objectif. L'objectif des pays, de la création des pays en Afrique, c'était pour pas que les Européens se battent en Afrique. Ce n'était pas parce que toi, tu fais partie de ce pays-là. C'est parce que les Français et les Anglais et les Allemands ne voulaient pas se battre à cause des terres. Voilà pourquoi ils ont coupé. Et en coupant délibérément, ils ont coupé pendant qu'il y avait un cousin qui était à l'autre côté de la ligne de frontière que vous appelez la frontière. Il y avait un cousin qui est parti puiser de l'eau. Pendant qu'il est rentré, on lui a dit non, toi tu ne rentres plus, tu ne fais plus partie d'ici. Toi tu fais partie de l'autre pays. Mais j'ai mes cousins là-bas. Non, c'est fini. Ici c'est un autre pays, là-bas c'est un autre pays. Voilà pourquoi vous remarquez les gens qui sont censés être vos compatriotes, mais vous ne réfléchissez pas de la même façon et vous vous posez la question. Vous n'êtes pas les mêmes. Votre identité génétique est différente. Vos frères sont peut-être ailleurs. La fraternité ne se négocie pas. On ne fait jamais la guerre à un frère. Ce n'est pas possible. Jamais. Quand vous vous battez de trop, vous n'êtes peut-être pas frère. Regardez les Burkinabés. Regardez les Maliens. Regardez les Nigériens. Sont-ils en train de se battre entre eux? Non. Ils sont en train de lutter en commun pour un objectif commun. C'est ce qu'il faut de frères. Je le disais au début de cette émission, papa, maman, Moko, ceux qui pour l'ali avant qu'on il faut qu'on s'embelle la cas, au sambeli, ceux qui m'ont dans d'autres bandoto, ça va différent d'autres bandoto, ça va un message oh, nda bae kolobela yo, bae kota lisayo sala attention na kamubem soupe, bakadi en pema bae kakota ke batuno bandoto. Vous vous rappelez encore le témoignage? Il y a émission d'Abisso, l'ère du Seigneur, ça chaque samedi à 15h30 heure de France, de Paris. Oyo, prophète Chico, abane koloba, ye apé ça batu kindoki même nandoto, apé si yo mikate nandoto. Tango la moki, aye ko songo mikate na yo. On appelle mikate nandoto, voilà, faites attention. Maman, prenez soin. Ya ko tuna kabana moko, olali, olota kinini. Comment? Après l'ota, explique bana. Soko la ya mabe as la tongo to ala moki asambeli aye so para pour la ko bonde la kapona bana. Tala jeune fille oyo, ye akoma ki pita sirène des eaux. Ah, ya ba sirène des eaux ba komi alay mutakala, alay nu bozo munaka ba ngundenge ni vraiment. Abandaki kolota makambu na ndoto déjà. Pour la ye ezaki lokola rêve, songe, ndoto abanda comprendre. Oyo abanda kolota na ndoto yango abanda ko sama na réalité. Ce n'est que plus tard tanga koli ye mutu ayako réaliser ki makambu wana ezalaki ndoto te ezalaki réalité mais na monde wana a expliquer comment est-ce que akomaki bongo sur un des eaux. Heureusement Dieu l'a délivré makambu wana. Ce qui nous a délivré batuboye. C'est une bonne chose hein? Mais c'est une question, est-ce que quand on vous délivre ça comme ça,
est-ce que délivrance en besoin sincère et ça la délivrance à solo to boya raté pour la tromper pas na nzambe et besoin sous là je fais allusion na apôtre Chico depuis Afrique du Sud push pray until something happen au calamité pour bana kolanda ba délivrance taye nga délivrer ka batu bo mona na mindele na batu mwene batu uta partout na monde bazo ya l'église ya push pour na ko luka délivrance yé a expliquer tout pour la CS na ko kene ko luka yé a expliquer biso est-ce que bino bato bongo la mutema ozala ki na monde wana tango bongo la mutema bongo la mutema ya solo to zala ka ngeni est-ce que vous avez repentance qui vous dit que soko bongo ni mutema ozala ki na monde wana obimi il faut kaka okoma pasteur to prophète to évangéliste yango to kusolo masolo wana na prophète na pasteur Chico push dans les jours qui viennent mais tout là bon non moi bande comme ça peut être batala ngo déjà même ça batala ngo c'est tellement reçu to ça il y a symbiose il y a témoignage ya sœur Oazaki sur elle et bande comme ça batala ngo makala bato nous sommes là pour na koyeba kutala talaka solana ba ba ndoto ni ba lota pour ndoto sous la réalité suivez ce reçu et puis tozonga to mettre là isolo et wana mosala nzamba lobi déjà nyonso bandeko to bandima solo et to pesa pe ndeko na biso mwasi maloba ça va bien bandeko bazolanda biso d'abord to bandana na présentation ser babengi onani après na ko retourna mutuna musoelandi merci na pesi mbote na ba nyonso o ba za disposer pe batima to epona olandanga kombo na nga eza ser Sarah Makengo nazala kamimi mpona kotémoigner lisolo na nga vie passée nga na lekisa yango nde nazotémoigner. Merci Ser Sarah. Ser Sarah nazotikelo vraiment micro oloba ndenge yo moko lobi eza témoignage obetela biso na lisolo ezalaki comment parce que bandeko mingi déjà baza en possession donc baza au courant informé que Ser Sarah morobo tozora marambu ya sirène tozora marambu ya bamai et tout et bandeko pe baza babone na biso balandara biso ba koyeba Yesu Masiya sali nini vraiment na bomo inayo kasi betela biso nanu na jeunesse ne bandeli ezalaki ndenge nini. Merci. Ngane bandeli nazaki nona liboma mama na biso ezaki ba 4 mois bien 3 mois de maman d'abetela ki ngalusulu alanda papa na mboka na bango mboka lukunga ya batando kokenda landi papa ezaki pe kaka système moko papa akendaka na ba temple na bango papa za musicien ayembaka pe musique ya batando boyoka musique ya batando donc instrumental na tabeta guitare makasi eza papa biso donc ye ba camarade nde ba memaki na ndako bongango ba memaki esinga ki sacrifice ya yaki na sacrifice te baninga ba yaki na ba mbeka na bango ba soso banta ba meya yaki ni lurote be nganga wana singa ki uzana nani ote na za mtute mo tuna za na zemi o donc ele kaka bon na place wana nde bazwa kanga mutali buma mama na biso po na sela bango comme sacrifice décima na libuma mama nanga na sentir initiation ekoti mais nazaki conscience donc et consciemment donc non ebati qui non c'est la diable nazaki na kati libuma mama na biso na mona na sala ba mission moko na obima na kati libumu na bomi muninga nga bébé na kati libumu susu na zongi na kati libumu omona so na bimi na kati libumu mama lem solo ba moko to nazaki na zimi na bando sentir vide na libumu moko na sentir loko ezate donc na bimi na kesa mission moko na zongi nazaki ka bongo si mama ayoko botanga na hôpital mukili mwinda na ngambu na quartier na yo bota makuna to na bota na hôpital wana eleki mo minute mukie mama ndezaka ba débat na papa nga robota mana botami na jui décision na kabola libala papa na mama na bomi libala wana na sisi mission wana na bike bandi nde ko banda mais ezaki consciemment na bando yebana ngati ndo sentika na lali no lota ndoto ke no pumbwe no lota ndoto ke no liena ba sirène bazana ba poisson no lota ndoto ke nazo sakana na ba demo no mona batumo mitakala no sakana bango bonga bando mona ka lokwa ndoto so pe na ibisi ko na biso mbali alba nga eza ndoto po na tane ezaki ke mambo nyonso famille na biso mwa bando sambela zate
mutu mo pa yeba ki nzambe aza te. D'ailleurs bayokaka na bango koma nzambe mais mpona okende église ezalaka bulembu. Nga na place wana na bande kokola kana kindoki na nga. Sikonga na senti ndesi na lota nzoka nde na physiquement bon tsoka ni lanza na ndoki. Kola na lali na senti kindoki zokola, kindoki zokola. Pe na yo senti na comme na 11 ans 12 ans. 11 à 12 ans na nde sengela kike mama kulutu amoni que pour mama kulutu azaki na 4 bana na plus maman na biso abota ki de donc tokoma ki de ça ba 6 mama kulutu memi bana 4 plus mona suka ba mama ya zane pe kande mona biso yepe ba bité toke ka biso nyoso na église abima toki ni nanu toki rotali sa po tozolo taka tozomona ka mabe na katsanda kumpepa mabe ndesi mbazwa kinga ndela lobaki église moko ezapeka na quartier na biso boeme na ngomba bu ba memanga na église wana ko mima ba memi ngai na senti bande ko nga nyonso ben sûr que oui ba fina ba misu ba boaki ba mama ya kamba mais eloko e comme ce kinga koleka mama on comme na tourna nga asala kinga tende moko tenda asala ki bande ko nga fini ba misu aboaki ba mama ya kamba mais oyanga amelisi ngai komelisa melisi ngai na soti loko moko e mabe ko tingai pe na soti fininga misu makasi pe kometi niveau na ganga après mba moko na soti doki lia moko lili makasi e koti na kati nanga tongo e koti na soti ko misu fungwami ndela zaki e consciemment donc ndela mande ko mi ebate na omona ka bandoto mais donc kaka na senti misu na ndenga fina kinga ce qu'on a senti ce qu'on a komi komi ebake qui je suis donc ton la bandi komi eba bongo et puis ce kinga kanda na bandi kolela na nzela tonto songa na ba makulu to yebisinga ke oh pourquoi zolela kolela makasi te po soto ki na ndaku papa ogangela ngai ngabite na olela yo osalinga mabe donc ce qui a comprendre ki ndinga ndela mandolela mais na ministre na linga lukela nga de France yes ko zo comprendre ngate pour prier envie de prière ezana moté abikolela no makasi te papa ogangela nga lobi osalinga mabe yango na olela china komi na ndaku koko na biso nda yaka pokwa ayepoka yo kutanga na zolela kaka ayisingai pour nanda ko banda ko benga nga jemima l'église nde ba yo chanenga kumu ba pesinga sara ayebisinga jemima uzolela pourquoi na bité papa na olela makulutu bisika memaki ngai basalinga mabe basali mabe basali ni bande konanga basi ba meki ko expliquer kokote mama asali ne lokote ba fine biso nyoso ka ba misu tsinde sino lo tango nzokande na physiquement bon tsoka ni lanza na ndoki kola na lali no senti kindoki zokola pe na yo senti na comme na 11 ans 12 ans na nte sengela kike mama kulutu amoni que pour mama kulutu azaki na 4 bana na plus maman na biso abota ki de donc tokoma ki de ça ba 6 mama kulutu memi bana 4 plus mona suka ba mama ya zane pekande mona biso yepe ba bité toke ka biso nyoso na église abima toki ni nanu toki rotali sa po tozolo taka tozomona ka mabe na katsanda kumpepa mabe ndesi mbazwa kinga ndela lobaki église moko ezapeka na quartier na biso boeme na ngomba bu ba memanga na église wana ko mima ba memi ngai na senti bande ko nga nyonso ben sûr que oui ba fina ba misu ba boaki ba mama ya kamba mais eloko e comme ça kinga koleka mama on est comme na tourna nga asala kinga tende moko tenda asala ki bande ko nga fini ba misu aboaki ba mama ya kamba mais oyanga amelisi ngai komelisa melisi ngai na soti loko moko e mabe ko tingai pe na soti fini nga misu makasi pe kometi niveau na ganga après mba moko na soti doki lia moko lili makasi e koti na kati nanga tongo e koti na soti ko misu fungwami ndela zaki e consciemment donc ndela mande ko mi ebate na omona ka bandoto mais donc kaka na senti misu na ndenga fina kinga
ce qu'on a senti, ce qu'on a commis qui je suis. Donc, tant la bandi commis bongo, et puis ce qui n'a kanda, na bandi kolela na nzela tonto songa na ba makulu to yebisinga ke oh pourquoi zolela kolela makasi te po soto ki na ndaku papa ogangela ngai ngabite na olela yo osalinga mabe. Donc ceux qui a comprenant ki ndinga ndela mandolela mais na ministre na linga lukela nga défense. Est-ce que vous comprenez ngate pour prière vie de prière ezana moté. Ah bikolela no makasi te papa ogangela nga lubi osalinga mabe yango na olela. China komi na ndaku koko na biso nda yaka pokwa ayepoka yo kutanga na zolela kaka ayisingai mpo na ndaku banda ko benga nga jemima l'église nde ba yo shanenga kumu ba pesinga sara ayisinga jemima zolela pourquoi na bite papa na olela makulutu bisika memaki ngai basalinga mabe basali mabe basali ni bande konanga basi ba meki ko expliquer ko côté mama asali ne lo côté ba fine biso nyoso ka ba misu nde yependa olela mais ngai na yebise bango bino boyebe lo côté ba salinga mabe ko na biso agangeli mwana ye take kaka mwana mbala sima ko mema ba on sur l'église wana tenga pe l'église yana na sepla na ngotia ele kay na ngoka bongo na senti kaka na minute wana na senti téléphone sonné kitana monza sama ibazuluka yo nde na kiti na grand-mère Océanie na kiti na kati ya mai donc kiti na sa modindo na yo kokutana na muntu mo babenge la reine des comptes ayibisinga balusa muntu na yo na balusu muntu na tali Jezabel ayibisinga oyebi o balusi muntu nga bite na ebete oyebi ngate na yebi ote abimengande mama na yo ngabi mama nanga na comprendre te po mama na biso azana mukili wana onga na tiki wana yo za mama nanga tabite ngapi na za mama na yo na bota yo papa na apesa yo ngai depuis bébé na banda ko sala biso kutu to peso félicitations donc kokota na kota kina sama ba yambinga ne sengo nyonso balobi bienvenue babenga kinga na komba Mirabel ngana comprendre te na lui bo sepe nanga boyambinga na kimia pe bobenga kombo mususu d'ailleurs que kombo nanga za na te babite kombo nanga ki déjà Mirabel depuis na libu mama la bino donc to bando zela kaka mission ana o wana to tindi ekokisa mabonsima o zonga siko na monde sama yo okokisa mission na opela normal po ezala ka mission normal il faut ba fourno mission normal na lobi misoni mbuliboti nanga bite zelale msozo ntimate bala kisinge kramo ko na moni 300 bébés na comprendre te na lobi 300 bébés elingo lobani ba bisinga Mirabel malembe 300 bébés o elingo loba sacrifice yo pesa pa na biso ndeko ka 300 donc depuis na libuma mama si na komi donc ça ko compter ba sacrifice mususu donc 300 bébé wana kaka nde ganga siko na monso wana ngalobi bandoto ngana mandoluka te eza bandoto te eza kisiko physique yo moto mandoluka ofungwa masiko misu bien po yeba bien pour ça pe mission ya bien ngalobi siko mission na binezani alobi ngai na Jezabel to bengi yo kapona mission moko to benga yo pona église au côté na quatre églises okende ko détruire ba pasteur ba sœur en Christ open solo to lubite ke ya lukuta ya solo to sapina mission moko va okene États-Unis okene ko bomela biso pasteur moko pasteur anazo déranger biso makasi surtout pona mabonde li biso awa na monza sama intercession na biso komi compliqué makasi ngalo bisava bino bo pesa nguya lobi oh te oza déjà na nguya oza déjà na pouvoir na zuna bimi ba ebisinga bima kene ko pema to ko bengo sima na bimi na monza sama papa na lala kate na pema kate donc nazala ki chaque temps chaque heure chaque jour mission ba ko bimanga na bimi na banda pona zaki ko banda l'âge ya 0 mois libuma mama na ngati ko koma na 12 à 13 ans na zaki na katanda ngai so muninga bimi libanda seki na ke ko suba obie mutu moko boye ayebisinga sara kini ko sumbila jema ke sumbila ngelo ko boye ndela ko okeni mais so na zongi na katanda
po to ko na mso bando sepela na nga makasi parmi ya bana nyonso doki yenda za kamona mo malamu avanda kanika na katanda donc ezalaki mission bimbanga na bando ko vanda na katanda nazaki suki na vandi na katanda tamoko na sensi Mirabel yaka ndena lobaki ke na bayebisinga bima kende ko pema na bimi pe kozonga na katanda ko telefone soni bayebisinga Mirabel kita na monde sa ma mission na yo erekoki kende na États-Unis bomena biso patanga lobi na donc na avion te nini te moto te il retour kende habité osa déjà na pouvoir ya koboto na mutu passeport o chanza na kombo na yo bongo ko so sikopo ke no sa mission na yo bien physique tamba bisinga bongo na tsaki kontima na saki pe na kontima na bite ni son pe ko simbako na kepe na aéroport nde batunde basala milongo na boto le passeport am ezu e komi yanga na chance ngo kombo na chance pe photo e komi yanga nde sima babengi kombo pe na leki pe na mati pe na komiti na mboka ngo batinda kinga na États-Unis donc na komi na koti na kati église ngo ezaki pe mo munene kokota na koti na moni batu bazali ko sambela makasi pe na moni na église ngo porte na monaki moto moya kokota ezate muta pesa kinga privilège kokota na kati église mutalata ki robe kola eza mulai meza kola donc ekanga ndesi manazo ki siko privilège kokota na kati nzoto wana pe alata ki susuna eloko matoi nazo ki privilège kokota po Isabelle asinela nga na monde samai abike mutu nyonso yozo mona na mukili wana o azana biloko na nga omoni na longi na nga seke aza yanga donc oza privilège kokota déjà na kati nzoto na po aza porte na ngai nde na mona ki bongo siko na raisonner makambo Isabelle alobaki na nga na bi eze solo na koti na kati nzoto mona moswana akoti singa pe na kati église na bimi na zui na sali moyen pour na luka pasteur na luki pasteur si église esili pour na vendre na kiti liboso na bing pasteur ensemble la pour na ngai pour na sentir bien te ko poser nga liboko na mutu nga ata pasteur na biso na discernement il faut ça mutu nyonso te ki amutu moka opposer maboko na mutu lokwa babengi o pasteur donc il faut ka opposer non mususu eza kaka malobaka ya pamba mutabiki eza teke kaka opposer maboko na mutu po yebi ni na ete oyebi pe identité na ete pasteur wana poser nga maboko na mutu na zui artiste na zui privilège kokota na kati nzoto na ina bongwani serpent na koti na liemi tiopo nyonso akati na bimi na zongi na nzoto na miniti pasteur akwe ya nga na miniti nga na olimo na kati église na yo bima na monde samai bayebi singa musala malamu Mirabel yango moni tolongolaka yo wuta bubeba mama na yo po sala ka mission malamu musala malamu nga lobi bozo kumisanga makasi bon point babité ozo sala mission vraiment ya kitoko makasi d'ailleurs ton ndena bande pe suko kola na sala ka lisu pe na ba camarades bazala ki suite c'est wana to bande pe ko tamwana bango longo ko sekana bango ko liana bango banda ko sepe na caractère anzo ka ne caractère na zape ya kindoki bango ko ba sepe na caractère kindoki wana biso pe to nto koma lokola yo biso pe to nto zala lokola yo yango mona ke bisara bande ko bilula luleza mabi si comme tune loko na ye si comme tuna misala na ye oyebiti nga ba camarade nga na baby saka bazaka 6 plus nga moko 7 na baby sa bango likola bilula ba sepela na caractère nga evandeli nga elobe nga nyonso zo sepelisa bango o to mito koma lokola yo ngapela lobi merci na mema ba ona monde samai rien de compte siki nga privilège zali ko na bango na ce qui tala munene na tina kata ndako na tala ka bango si tozo kola 13 ans 14 ans nga na zo tala ka bango kaka tant na komi siko na bandi ko sala mission nga na bakati ya l'église na bandi ko détruire ba pasteur na bandi ko détruire ba sala ensemble nyonso ba serviteur na ko le bani évangéliste prophète elo mo lingolo bananga ki na monde samai
bamemaki ngai bayebisi ngai Mirabel toza na posa oboma 3 vierges po tokende kolakisa so Lucifer nga lobi nazaka mpe na posa na mona ye babisava loko oza na posa omona ye ifo boma bavierge bongo nsima omona ye nazalaki tu nabomaki bango nabomaki de ya basi moko ya mobali nde nsima nayo kokutana sikoyo na Lucifer avant kokutana ye sikoyo tosalaki voyage moko ya molai makasi voyage moko ezalaki ya mosika makasi mpe voyage wana esengaki ezwa nzoto nango edeplace yango na kati ya ndako ebima nango libanda ekende nango pa papa na biso po papa na biso azalaka na ngambo azalaka te esalaki ke nzoto wana nalukela yango ka makambo ndako esa eyinanga mpo ezwa nzoto emema yango ti pa papa na biso nde nakenda pa papa biso nde mission nanga mpe nasalaki bien na mati moko atelemi la reine de compte atelemi Jezabel atelemi basimbi nga makasi bayebisi ngai Sarah tala likolo pardon Mirabel tala likolo po soko tali mpanzi distraction ebenda yo so tali boye distraction ebenda omoni biso nte totala boyo mpe talaka boye mpe natalaki likolo na senti tobandi komata donc tomata lokola essentiel tomata donc tokomi bisika mo boye na senti bayebisi nga awa nde ezalaki likolo na 2e siècle bayebisi ngai tontanga awa ngabite eza 2e siècle 2e ciel babisava awa nde eza bisika biso nyonso tosala basiese na biso oyo kaka Lucifer avandaka nga lobi wapi na omona ye te bayebisi ngai fina lisu miso makasi bongo omona ye kofina na fini miso makasi ntango babisi nga fongola na fongoli namoni kiti moko ya molili mpe namoni mutu moko avande na kati abengi ngai Mirabel na senti vo moko ebengi nga donc ezalaki esone na bavo ebele mais na bando oyo kasi kokombo nanga Mirabel donc ndenge nde nabengi Mirabel donc biso nyonso eloko tobengi mbala moko vango siko ebele ntongo babengi Mirabel na senti nobi bayebisi nga ndima loba 8 mètres nanzimi kaka 8 mètres mpo na osala oyo bango bayebisi nga mpo bango mutu bamemaki nga 8 mètres osali mission malamu na sepeli makasi oyebi biso mission moko mosala moko ka tozalaka nango biso nyonso toyebi awa toza na tante towelaka kaka biso nyonso tokende ka bisika moko mission na yo eza na mokili wana mutu ya mokili jamais okoki koyokela ye mawa obe okoki kosepela mpe na esengo moninga te apa linga yebisa ngai eloko moko alobi te kende nano okende kopema nzoto na yo ezonga pa koko na bino mpo mission na yo eza pa koko eza pa tata te nzoto na yo ezonga kuna kende okende kopema nga lobi ayebisi ngai eloko moko ndani Jezabel ayebisi ngai kangaka munoko soki mutu soki azoyebiso likambo mpo eya na bato mingi bakufa kaka likolo ya bilobaloba oyo kanga munoko nazongi kozonga nazongi na yo se retrouve na papa na biso mpo nzoto ezalaki wana Ya tokobetela osika boye lisolo oyo je sais que ça va faire couler beaucoup d'encre ya tokobetela lisolo oyo totangi kombo ya mutu te totangi kombo ya artiste moko te et puis lisolo oyo to préciser te tolobi kaka ebandaki na Paris et kosuka na Afrique tokopesa te Afrique pays nini mais mutu na mutu azwa yango na ndenge na kasi pays Afrique ba pays lokola ba Congo démocratique ba Côte d'Ivoire ba Congo Brazzaville ba Gabon donc ba biso so na la musique tu mettre la musique à moko do ba musique et mettre ba partout mais bandaki na France et kosuka bongo na Afrique. Musicien moko songolo akutani na jeune fille oyo salaka na morgue bakutanaki ndenge nini tango apesi lisolo abino papa fiston vous vous rappelez à l'époque avant réseaux sociaux oyo ekoma boende ekoimboye à l'époque on n'avait pas WhatsApp on n'avait pas Instagram on n'avait pas Facebook on n'avait rien na époque ça que tu na Yahoo à partir de Yahoo tu vas utiliser mail kaka na Yahoo na yebi époque na mail parce que bo solo na mail à l'époque ce que vous ça direct que ça wana to so na mail et comme ça après mail et comme maman va tchatcher
il y a des gens qui ont tchatché, et puis Facebook, même Facebook, quand tu as commencé, même WhatsApp, ça a appelé, WhatsApp, et puis au fil du temps, et communiqué, IMO, verbe, et bimi, na ça a raté. Papa, fiston, il à Cana. À l'époque, tant où il y a mail kaka, email adresse, mail, yahoo, ça, yahoo kaka. Il y a des musiciens à Yébani, donc il y a des concerts dans l'orchestre africaine et il y a des concerts en Europe et consort. Alors, il y a une connaissance na chéri moko boy, fille moko boy, en France. Solo la kaya ba ochache ozana ongana musicien oui na musicien mona ka ba sera que ba tourner disque so ba tourner disque ba DVD na yo ba cassette koso otela ka la TV la sepela ka ma casse en tout cas siko musicien ting tuni ba musicien ba linga ko sala moi si mo côté moi système maromé moi misa tout cas pour toi qui pour ba so ba mbongo ba artiste ndenge ba sala ka ba expliquer vous te comprendre voilà. Artiste, musicien, à tout niveau, yo au sala kakasi nini. C'est non, en France, à Paris, mais ça infirmière. Oh, infirmière, c'est une bonne chose à ce pays. Ça va. Pour moi, ça tombe bien. Dans 3 mois, dans la France, à Paris, na Kobeta, concert moko, na un orchestre, na koyanga moko, moi playback, concert. Non, il n'y a pas de souci. Dans un manager, na yo, des concert, il n'y a pas de souci. Tout coutana. Bah, continuer à recevoir au fil du temps. 3 mois pe koki musicien pe accueilli poto na Paris avant de prendre hôtel na yeno manager ce consort voilà asa misha munene comme na Paris consort comme ça bosiko nani bon fia ngo pe to kutana kindanga ni kuna sko babali ko benga na téléphone ba benga na téléphone po ya autre maki téléphone pe zaraki no ba solo la kai consort ça va to rendez-vous rani ni to kutana lobby na restaurant moko songolo quelque part na Champs-Élysées. Dans Champs-Élysées, tout le restaurant, Motolia, tout solo là quoi. Voilà, pas de soucis. Bakuta Nipe, musicien payé moko, c'est un musicien, il Paris très bien, il Paris très bien, je peux m'outuka, il est à Paris, il est dans le restaurant, la fille payée, une très jolie fille. Très jolie fille. Mais elle n'était pas congolaise. Elle n'était pas congolaise, mais une très jolie fille. Comment tu vas? Musicien, bah, solo les musiciens, mais c'est pas moi qui moi si peine à Kitoko. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, non. Je t'avais déjà dit que moi je suis infirmière. L'infirmière en hôpital, à Pessiena comme hôpital. Moi je suis artiste, voilà. Bah, lié, bah, c'est Pelido qui m'a kangout. Au talaka, bah, fille, à mon musicien, bah, liboso, et puis. Comment dire, moi c'est un mobile, il parce qu'on ne sait pas, mais c'est pressé, peut-être lobby à un rendez-vous, il n'y a pas tout ça, on peut aller quelque part. Moi, ça n'a pas de problème, moi je reste 7 trucs que je ne sais pas, mais c'est pas beau, il a été. Parce que Michel a fait un hôtel, moi je suis manager, non, manager qui a préféré, qui n'est pas fait. Parce que Michel qui a été un moutouk, il m'a parqué. Michel préféré, qu'il a un moutouk, moi si. Et puis ceux qui si ko sola kuna daka moi si bazonga ya izimu tukanaye et puis azongi na hôtel ba fandi te ba hôtel parce que ba il y a un restaurant mituka et pareil ga wana tangu moi si wana ayaki apargaki juste liboso pena ya restaurant et quand Michel est arrivé un peu moins en retard pareil quelque part mais mutuka Michel va ko mona nate je crois qu'il 5 ou 6 mutuka mais sur un restaurant au komona mutuka musicien te. Moi si on a eu remonte contrôle, remonte à Moutou quand ça a fini, oh, et les leaders quitte. Batali, Michel Batali, à Monica, voiture Oyo, une très belle voiture Babi, voiture Yakombo, tant comme la montée. Oh, à Monisikoyo, na Moutou comment? Bienvenue. Na morgue ya Songolo Pakala morgue autant comme hôpital lointain morgue morgue marque nino à tout niveau mais toi tu travailles où tu me disais que tu étais infirmière dans quel hôpital non moi je suis infirmière mais si quoi infirmière ya morgue ton nani t'inquiète je vais tout expliquer si quoi
mission na mutema na baby ah mais ya ba ki ya infirmière siko infirmière morgue wanda ki oh morgue bena baby morgue ba te mba quoi moi cercueil mais ça c'est pas possible bon alors ki moi ko banga abi non pas de souci yo ke na mutuka na yo ngana ko na mutuka na ngai comme ça to landana la fille n'a pas trouvé ça mal ça va promettre de faire ko ta mutuka na ye pas sur mutuka na ye ba bandi ko landana bon là dans zoka musicien esprit et beba qui déjà moi c'est la base infirmière a comme une morgue ndengeni alors tu mutu ka morgue ah bandi ko ne ba Hollande la sikito ba comme na kwa morgue et ça dit que bebi na mutu ka so bo Hollande la na nzela des la comme embouteillage ba muke bogo bungana et comme ba comme na ko morgue ba bungani des habitants ceux qui misent ça là qui ont exprès ton ngani ni même moi ça compte à gauche mais ici à droite je crois expressement à Kimi. Ah oui, c'est pas possible, ça a cosigné. Alors, il y a des infirmières. Là, on a un morgue, on a un suspect. Mais c'est Keinaï. Moi, si je veux accueillir, à Luka, à tel que pas Luka, mon ministère, qu'est-ce qui ne va pas? Ah ben, un mission de téléphone, ah, dis, ma chère, moi, on a la salle de hôtel, aux autres hôtels pour un donneur qui n'est pas là. Ah, mais yo, c'est une infirmière. Mais là, il y a un morgue, moi, il y a aussi un bâté. Malamoko, ministère, a bêté, il va manager, il est solo. Tala film robo a betel mo da betel mais siko yo oza mwana mobali oza pe mise a mon esprit pour moni na kara mogi yango bangi obanga te kende solo la mukili oza kali solo apeto ebite azanani kende solo na ye o so mona kende elima apeta ko za sirène ngana ebite ko za revenant tabi oh te me kende yoka moi ça bege mais tu es où mais moi je suis dans la salle pour ça pourquoi tu m'as fait ça ça va promettre bon OK. Tu veux que je revienne? Oui, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tu écoutes là, lobby. Moi, si on a tiré l'adresse, il n'y a pas de ngai, tu n'as pas de joyeux. Oh, ça n'a pas de souci, il y a qu'à joyeux. Lobby, moi, si on a yé, aïe, que joyeux, n'a moutuka mususu, mais à morguité. Pas y'a qu'on dira banga moutuka morgue. A jouer musicien, on a, bah, keiti, et nandak oyo, ya moi, si on a. Basali fête na bango ba solo le konso moi si wana MC musicien mais yo zali grand musicien ozali musicien munene mais nanu peno au comité oba ozobanga ni d'ailleurs tu fais au moins ngana mutuka ya mort obangi no biso tala kana mort oui c'est vrai na sa infirmière mais na sa la kapena na mort na mort wana la kama kambo ebele makabla ko biso awa et ça va kambuka ka te ote sur tout le monde na moni bada yo oza grand musicien mais dans au comité il faut au coma pour la mort kuna moko omoni babenga kabiso mutakoza la mutakufa mona mutalamuki moko mutakufi donc sengi moi Hollande la bloc américain que je suis infirmière mais na sala capé na morgue na abali ko bete lisulu kama so auto yebi wala ay ba to ebelo mona kawana ba musicien ba pasteur ba politicien ba yaka kuna ko somba ba maya bibembe ba yaka ko sala incantation même ba musicien atangeli ba kombo ba musicien oyo bazana combo d'Afrique atangi ba musicien congolais na otanga koma muto ate atangi ba musicien ivoirien ba musicien Congo Brazzaville ba musicien même ya ba Maghreb ba musicien ebele évidemment musu basa ba yaka na morgue na bango to ba kina na ba morgue mususu parce que ya nzoka ba morgue za la communication soki musicien moko asala ba incantation na morgue so peut-être ya France je crois que la morgue ni kuna de esprit wana e kondima yo okena de la morgue ki ta makambo eza mystique a expliqué abi tu verras même ba pasteur so mona ya côté na morgue a sengi ba pesa e bembe ya jeune fille à 20 ans o autokufa fresh o komona zui alali ne bembe wana musa ko so ake 3 jours ne bembe wana aye kozongisa abi attaque donc son attaque na kombo awa mabe ko ti so tanga ko mutenga ko tuka mitonga mitonga babité abi on ma doit musicien oyo webi asa munene musicien munene oyeba na monde entier ba yeba ka ba jour ba kokufa nde ali wana wasko ye moi cher betre musicien ba yeba jour ba kokufa ya ngwana ko mona ba musicien so ba lekiboye azo koloba non ngana kokufa boy ngana kokufa boy ngana kokufa na succès na ngana ba yeba ka makambu wana ba yeba na monde wana ya sa incantation alors yo ndo ozali awa ozali grand musicien ndezali awa yo ya kaso na initié yo OK na kopesa yo ebembe na pesi ebembe ya jeune fille olali ne bembe wana
okozwango okenango 3 jours na hôtel na yo bakoya batem so mutwana butu et vous allez voir mutu akotile bembekuna olande mafia na 3 jours tango ozala na ye na mbeto akozala ebembete okomona lokola fille normale. Alors fille wana komona soka ningo vivre pendant 20 ans, 17, 18, 20. Peut-être qu'on va dire 40 ans, tu as 50 ans, il y a Koufi avant. Tant que surtout on a 6, il y a âge na yoana etikali et tant oyo ça la succès. Ah bi et ça la kaboye. Mais pesi mutu ko soit. De voilà au mona batu mususu banda succès. Banda succès na ye si la kate. Nzoka ba lekera na betap oyo ce qui a montré que il y a 20 ans par exemple, il faut mettre la 45 ans, donc 20 ans de succès, 30 ans de succès, 40 ans de succès, succès si la raté, est-ce qu'on commis to solo li? Est-ce que France a gestion na France n'a habité? N'a fungolio kaka. Mais tu peux faire ça dans n'importe quelle morgue, mais initiation et ça apprécier ma prière. Apprécier ma prière. Tant apprécier ma prière, yaya, akena, mission en Afrique, à Sala Yango. En fait, à Sala Yango, ça on ne sait pas. Ça on ne sait pas. Si vous n'avez pas vu du solo, on est bimindengenini. Yemoko mutuana abetela monso ko pie na muta mort ki ba ta bo ba mabele abetela mutu mo mort isolo sona mutu a mort ni apesi ami na yemoko lisolo ami wana pesi biso isolo pas fiston yo muto beta ka solo beta lisolo o pe penyi tango bino ko la musique to pe ki si yo musique te kene na au concert ça ne surtout distraction zala mais yeba pe eri nzambe zalaka. Quelle musique ça nous tout ça là mais yeba si ça va on est tolobi ka rater la musique alors bien même ba politicien même ba pasteur yo tika n'importe qui a tchao moboko na nini est-ce comme n'importe quel pasteur pour savoir le moboko est-ce pasteur za nzambe oh n'importe quel nani oh a sokola yo na mai ya basokola ka pe minga pa na basi yo so que sokola moi stangai ngamu na tika na ndako o ma sha mobuta lo ba ya ngwana. Tout ça là, Angel. Ne laissez pas n'importe quel pasteur à imposer au Sokolayu. Est-ce que vous commis va confirmer à moi? Tala moi l'isolo mukie, autre bommelakio, mokole à lundi, à la tonga le yaya. Ce qui l'isolo o esungiote, peut-être et que sungane komoko songolo et sikamoko pagala. Yango to sengi na yo, au partager li solo oyo. To suki na biso awa. Merci na Chris Larise Pelende. Réalisateur émission Oyo, il y a une assistante d'ailleurs Winnie Laris Pelende. Merci aussi à Claudine Laris Pelende qui est toujours de l'autre côté à régie. Bien surtout voilà, sous la coordination, il y a Mamari Naombi la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni firage. Yaya Ota Labiso, Soki, au sein de cela Pesa, Bengabiso, Sokozu Bisote, Tindelabiso audio, pour faire un audio pour te solo pour te maîtriser yango, to betango qui merci à Michael Josh, merci à Maman Emilienne Mboma, merci à Minos Bopolandibi sur partager émission auto. Prochainement, dans le numéro de Radio Lokole, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo